Bonjour, ici c'est votre deuxième maman, maman Hélène Nitu. Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyoso to bay obolinga ka maman Hélène Nitu. Mbote mingi na bino bay oyo bo sepelaka na oyo wa bino maman Hélène Nitu. Na pesi bino ba mbote ebwe mavimpi malukai abarizenu. Moyo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Malamu kande na lobaka ete kolala kolamuka ezali habitude ete ko passer journée ezali pe mon mesanote ko bima kozo ndaku ezali bongo habitude ete na yango na tango nyonso te baka toujours na okumisa nzambe ko pesa nzambe merci pamba te sanzambe moyen te sanzambe vraiment ezali bongo mobulu. En tout cas merci na ba oyo nyonso bosile ko benga nga journée ya hier le toza déjà jeudi. Toza na mois de janvier bien sûr 2026 bato basalika à moins 2 jours ba mwenga te maman il y a ni tu ndenge ni to moni to moi mikolomi balo mona ni te ndenge nini maman il y a ni tu nazala pe na makambo susu oyo pe na salaka or mi makambo ya internet nazali maman oyo nazala na ba occupation na ngai ebele nazali mutu oyo nazala makambo na ngai moi mingi oyo pe na salaka na yango na soki na 8 ans na eto so na bino soko moni mukolo moko moni ngai te komitungisa te yebaka ke maman il y a na 8 ans te parce que maman il y a naza mutu oyo azaka pe na makambo mususu asaka aza na makambo ebele salaka naza mutu moko te na koki kovanda sur le réseau 24 hours, donc 24 heures sur 24, na kokoza sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que nous avons une occupation, nous avons makamusu ebele o na salaka oyo bino boyebite oyo bino pe bokoki koyebate bino botalanga kaka nena saka musala na ngai ya service traiter la providence botalela ngai awa kaka ndenge na salaka musala na ngai oya préparons-nous pour le mariage. Mais salinga malamu pesi ngai esengo pesi ngai plaisir ya komona que ceux qui bandeko ba moni ngai te wana za pena bandeko oyo balingaka ko sepelete me kolinga. Parce que apprécier et amour, ce sont deux choses différentes. On est peut-être bateau balinga kama maman Eliani, tout ceux qui bamoni maman Eliani tout est. Baba di komi tungisa maman nengeni na moniote nengeni to moniote nengeni to moniote. Mingi na lobaka ite so bi koza mutakanda kotala ngai te poko sepela na ngai te. Soko yebi koza fanatique révolté, o yebi koza mutu moko motema na openze tonda penza na kanda kotala ngai te. Encore lelo litamba tala ndenga na boka litamba lokola maman Denise hein. Oya koto eza lokola ya mama Denise Nyakero Tshisekedi oya koto yo ezali bongo lokola ya masele mois de janvier donc la première dame ko ya notre ministère de la justice na lobi kaka ça y koza mutakanda kotala ngai te poko sa nini okosepela na yo na ngai te. Alors lelo na eto solo la na mesano ninge to mesana ko solo la bande ko na ngai oyo ba sepela kamingi soki mo likambo ezali ke maman Elia to ko sepela yo pe oyo ko solo la oyo ko ba mo likambo boyito c'est vrai to ko ko yenga to yengi to ke de gauche à droite to tamboli mais to ko ça pas atterrissage pas na to bia voilà. Toyoki kuna toyoki pe toyoki notre deuxième maman, ça nous a fait du bien. Oyo toko solo la lelo ezali bongo makambo etali kaka famille Olangi tozo comprendre te maman Olangi banda tika biso mama bambula eleki mo ebele mais mikolo nyonso to en tout cas soko tali sur la toile ezabe kombo maman Elisabeth Olangi ezali bongo kombo ya papa Olangi ekozonga Bible zolo bake ba oui ba pe manakimia kasi biso bato mokilito ko balolaka makambo ebele tozo linga te ba o batiki biso déjà ba pe manakimia te pamba te tango to ko tanga ka ba komona bango tango nyonso ba ko pe manakimia ndenge ni moye ba pe manakimia ezali te. Alors lelo toyebi biso nyonso ete o ba yebi to ona o ba yebi na o ba yebi te toyebi ke papa na maman Olangi babota bongo bana 7 baza bongo na bana 7 baza na 2 garçons plus 5 filles basali bongo couple moko ya 7 enfants. Oyo te ko solo la bongo na bino na zo tshela bino bongo photo boko mona wana ya prémisse ya libota wana na kombo bongo ya papa Alain Olangi. Papa Alain Olangi. Pourquoi la chef photo na ye wana na chef photo na ye parce que lelo to ko solo moi mingi makambo oyo eza ya ye makambo oyo etali makambo oyo eza ya ye oyo etali ezali bongo makambo oyo ba oyo baza na kati ya lingomba to ba oyo basiba bimi na lingomba ba koloba pe mwa mingi na kombo ya ndeko papa Alain ba koloba pe mingi na kombo ya mama na papa Olangi. C'est vrai que mutu nyonso ko linga bino te na mokili biso so pene tozali ande boko talanga ce n'est pas pour rien ba kake soko yebi ko za mutakanda ko talanga te po ko sepelano na ngai te pamba te bino nyonso bozo talanga ye la kisite ke bino so bozo sepelana nga bino so bozo talanga la kisite ke bino nyonso boza ko linga ngai. De même na kati ya ba église ndenge ezali mutu nyonso ka église ezate ka linga ka pasteur nyonso
à l'église ezate kalingaka maman pasteur ministre à l'église ezate donc ainsi de suite ainsi va la vie to sto mesana makamba bongo ezalaka penza bongo kasi likambo oyo ezali déplorable oyo ezali moi passe ezali que tango papa na mama bazalaki na bomoi po lingoma na bango eza munene ba missionnaire baza partout de gauche à droite mais ba oyo batikali na kati ya lingomba oyo bazali pe bakambi na kati ya lingomba bango bazali bongo kotelemela mingi bana oyo papa na mama olengi atiki bana oyo tobengi ba enfant biologique parce que bango bazali na ba enfant biologique baza pe na ba enfant spirituel oyo bandimela nzambe ya papa na mama olangi kasi ndenge bible lobaka ke l'homme aura pour l'ennemi les gens de sa propre maison lelo oyo vraiment famille olangi bana ya papa na mama olangi baza trop combattu na ba oyo baza na kati ya lingomba pe ba oyo basi babimi na lingomba bango nde bakosala nini bakobundisa bango makasi alors place babomaka mutu moko pe ya mwa mawa azangaka te mutu ya mama wa pe azalaka moko na bango abenyinga ya kati ya lingomba mpona koyebisanga te mama ekozala malamu yo mpo osola mwa moke otalisa pe mwa moke oloba mwa moke mpo biso bayito wana maloba ya koloba te moye toleka na bayitando iko toloba eza te bino baye oyo bolobaka deja ngai na ye kopesa yo maloba na ngai oloba kaye pe yango yo nabimisa kaye po bino boyebi soki kaye bimi cela veut dire que makambo mosusu na koloba euti epai na ngai te euti epai ya bato ntango eutaki epai ya bato nde tosalaka nini okomi mwa mokie après osali développement na yo ezali mingi na bato baza na kati ya lingomba oyo baza kobundisa papa Alain bazobundisa papa Alain kaka te baza kobundisa kaka bana nyonso tu na kati ya lingomba comme quoi que bana bakangi biloko nyonso bango baza na ndenge bazozwa te bana bakangi biloko oh bomengo sali nini bakangi nyonso mais ntango papa na mama bazalaki na bomoi bakabolaki deja bayebaki deja ke mwana oyo akozala motei mwana oyo akozala moyembi mwana oyo akozala boye mama na biso soulever loko moko alobi naza koyoka pasi pe mawa wana ngai te na yoka pasi pe mawa mama na biso wana benga kinga bi naza koyoka pasi pe mawa komona bandeko oyo ba bimi na kati ya ministère ndenge ba ko kende kolobaka mabe pona ministère bakoloba mabe mingi pona papa na mama olangi pourquoi tango bazaki na bomoi balobaki mabe wana te pamba te bato bango bazo kolobela mabe baza lisusu te basi batika biso batika mokili oyo bakende déjà na monde spirituel po moto akoki kosamba na moyi azali te basamba kaka na moto oyo aza na bomoi mais komona bazo ya vraiment kotuka koloba en tout cas mama ni tunga ezo salanga pasi makasi voilà pourquoi na ye pa na yo pona koloba osola mo muke tango osola mo muke peut-être bandeko mosusu bakosala nini bakoyoka bakoki pe comprendre mwa muke likambo oyo eza koleka na kati ya ministère oyo baza kobima bakotuka papa ale bakotuka papa ale mpona likambo na lingomba sikoyo wabino mama elia nitu mpona kokota na kati ya développement ya lisolo oyo nde bomoni achili bino na lelo na achili bino papa ale azala wana mpona toza koloba makambo oyo etali tokotonga ye moko akomona ndenge nini tokotonga ye mingi na lobaka ete so koza mutakanda kotala ngai te poko sepela na wana ngai te mais ndeko so zamba no ali boso okuta na kosenga na osabone osabone na Eliane Nitu TV soko sisi ko s'abonner ou activer cloche de notification soko activer cloche wana à chaque fois que émission ko ya yo ko yeba ke émission moko ya sika ekoti awa to saka ba émission to na ba émission culinaire awa to na service traiteur la providence oko se retrouver kaka atana moi eloko moko soko s'abonner awa na chaîne na biso ya Eliane Nitu TV en droit okozala dessus te okokuta tel ka momoko oyo kosala nini oyo eko sepelisa yo alors avant peut-être la kota na développement na mozindo na ndenge o wapi bandeko bako tukaka bako lobaka bako salaka mikolo epenzoka ki penza famille olangi ya koninga na penza bo bana kati ya lingomba bako tukaka bango o pe basi babina lingomba bako sala nini bako tuka bango bako tuka ngai wapi na mama ile ya nitu na musala ngana saka service traiteur la providence avant na kota vraiment na kati ya lisolo wana na cheli bino bongo na musala ngana service traiteur la providence peut-être ngo zotala ngabwe oza na programme ya kobalisa mwana po mingi bana nde baza kobala biso ba 50 to sito bali bana sito bala bano to boti na bakoko bandi déjà na bakoko ko bana na bakoko bazo sanini bazo bala et voilà pourquoi nazo chela bino na service de la providence bota la musalo ngana salaka simato kota to solo la lelo to kosolaka na likambo o etali papa
Alain Olangi, l'aîné de la famille de papa et maman Olangi. Service traiteur La Providence, let's go! Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, wana ezali bongo musala ngai maman Eliane Nitou na salaka ndenge bomoni wana service traiteur La Providence ezali bongo musala oyo ngai na salaka musala na ngeza na 18 ans 18 ans ndenge boka komona yango wana 18 ans boyebi ete na misala nyoso tu makambo ezangaka te mikakato ezangaka te soki ata bozomona musala ya boye ya maboko ya mutu service traiteur esali 18 ans bongo ce n'est pas que et ça les 18 ans na volonté na et ça les 18 ans na volonté ya Nzambe pamba te Bible lobi ete moko ta na pouvoir ya kokanga oyo Nzambe afongoli pourquoi parce que tokuta na kana ba pot de banane le bâton sur le roue tokuta na kana makambo ebele ya ndenge na ndenge mais pour na grâce à Nzambe yango wana toza toujours coexister 18 ans yango on a service traiteur La Providence na ba toujours bien manger c'est le début de bonheur so ça na posa au la fête ya kitoko ezala kafu kafu mais na kokoka ko sepelisa à 100% pourquoi parce que na Nzambe te mais na 98% okozala vraiment satisfait pa mate musala ezana bakolo na yango tokoti sikoyo na makambo oyo babenginga pona koloba ndenge wapi bandeko bakotukaka mwana ya papa na mama Olangi otobengi na kombo ya papa Alain pe azabongo mukami na kati ya église mais makambo nyonso tu avant ya kosolola yango ebungaka pe mwa ba preuve moko boye ezala na yango avant na kota na kati ya lisolo na cheli bino nano ye moko papa Alain na mbula oyo toza 2026 boyoka nano aza mutu ya lolenge nini aza mutu ya lolenge kani aza mutu oyo vraiment c'est l'homme qu'il faut pour na côté ya bandimi ou bien papa ba cheki wana par sentiment na bango ka keke azala wana na chela bino na mwa mate ya muke ya ne o 2026 tozana na mois de janvier mate ya muka 2026 oyo papa Alain ateyaki botala nano ndenge mate ya oyo ateyaki totali yango ngai na bino toyoki yango sima na yango tozongi ndena ya siko kota kwa kocha vraiment kosala vraiment développement par rapport ya les ondits par rapport ya makambo so ezoleka ya mabe tout autour na kombo ya papa Alain Olangi to pe tout autour na kombo ya bana maman Olangi baza 7 mais lelo na bandi na le premier le né de la famille totali bongo papa Alain sima nango ngai na ko kota na ba commentaire na ngai voilà totala na papa Alain. Ici, à la cité de Triomphe, awa na lopango ya Elonga, et sur cet hôtel où je me trouve, pe likolo ya etumbelo wapi onga nazali sikoyo, où domine toujours o wapi ko konzaka tango nyoso, l'onction du Dieu de papa et de maman Olangi, mafuta ya Nzambe ya papa na mama Olangi, l'onction de notre Seigneur Jésus-Christ, et pa kwa ya nkolo na biso Yesu Kristo. Seigneur Jésus-Christ,
Kolo Yesu Kristo. écoute mes paroles pour ton peuple. Yoka maloba na ngai na koloba po na bana na yo. Ici, à la Cité de Triomphe à Kinshasa, Awa na lopango ya Elonga na Kinshasa. et dans tous nos sièges à travers le monde. Pe na bibonga na biso nyonso na mokili mobimba. Seigneur Jésus-Christ, Kolo Yesu Kristo. sois attentif à toutes mes déclarations Mais pour ça- ton peuple. Esa penda matone ya kofungwama po na koyoka maloba oyo po na bana na yo. Seigneur Jésus-Christ, Kolo Yesu Kristo. lorsque ton peuple Tango libota na yo. dira Amen, Bakoloba amen. sois favorable envers chacun. Zala penza malamu po na bomo ya moko na moko. Alléluia. Pour cette nouvelle année Pona mobu ya sika o 2026. qui commence à l'instant, Oye bandi sikoyo. l'an 2026, Wezali mobu ya nkoto mibale na tuku mibale na motoba. oh Seigneur, Oh nkolo Yesu Kristo. renouvelle-nous ton pardon. Ya solo zongela lisusu bolimbisi na yokat na biso. Amen. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ, Oh nkolo Yesu Kristo. renouvelle-nous ta miséricorde. Zongisa lisusu kati na biso motema nona mawa. Oh Seigneur Jésus-Christ, Oh Yesu Kristo. renouvelle-nous ta grâce. Zongisa lisusu ya sika ngolu na yo kati na biso. Amen. De la manière dont tu dis Amen, Na ndenge ozoloba amen. le Seigneur te l'accorde. Kola azopesa yango. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ, Oh nkolo Yesu Kristo. renouvelle-nous ta justice. Zongisa lisusu ya sika bosembo na yo kati na biso. Oh Seigneur, Oh Yesu Kristo. renouvelle-nous ta compassion. Zongisa lisusu ya sika motema no ya mawa kati na biso. Et nous acclamons le Na Seigneur. bongo topeteli Yesu Kristo maboko. Amen. Pour cette année 2026, Bona mobu ya sika nkoto mibale na tuku mibale na motoba. oh Abba Père, Oh tata. donne à tes filles et à tes fils Pesa na bana no ya mibali pe ya basi. un corps saint, Ozali nzoto ya malamu. un esprit saint. Molimo wa malamu penza. Amen. Oh Abba Père, Oh tata. donne à tous tes enfants Pesa na bana na yo nyonso. une bonne santé. Nzoto ya malamu penza. Amen. Oh Abba Père, Oh tata. donne à tes fils et à tes filles Pesa na bana na yo ya mibali pe ya basi. la force et la vigueur. Pesa bango bokasi. Oh Abba Père, Oh tata. à tous tes enfants qui sont dans tous nos sièges à travers le monde Na bana na yo nyonso bazali na bibonga na biso na mokili mobimba. et ici présents à la Cité de Triomphe, Pe awa na lopango ya Elonga. donne la vitalité. Pesa bango makasi na nzoto. Et ton peuple ici à la Cité de Triomphe Pe bana na et yo dans le na monde lopango entier pe na mokili mobimba. t'acclame Abba Père. Bazopetela yo maboko tata. Alléluia. Même Abraham
Kinshasa, on acclame le Seigneur. ata na Brazzaville bazobetela Même à Bruxelles, on acclame le Seigneur. Même na Bruxelles betela Yesu Même à Pointe-Noire, on acclame le Seigneur. na kuna na Pointe Blanche Même à Ifondo, on acclame l'Éternel. na Ifondo kuna betela Yesu Même à Dolezine Kaï, na Dolezi on acclame à Père. betela tata maboko. Amen. Pour cette année 2026, Pona mobu ya sika oyo tokoti 2026. ô Seigneur Jésus, Oh kolo Yesu, sois notre secours. zala lisungi na biso. Amen. De la manière dont tu dis Amen, Na ndenge ozoloba amen. cela va t'arriver. Yango kokomela yo amen. Monguna akoya na gauche, L'ennemi viendra à gauche. Monguna akoya na droite, L'ennemi viendra à droite. Monguna akoya liboso, L'ennemi viendra devant Monguna toi. akoya na sima. L'ennemi viendra pas derrière. L'Éternel te dit, Yawa soloba na en yo. 2026, 2026. il sera ton secours. Akozala mosungi na yo. Amen. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ, Oh kolo Yesu Kristo. sois notre refuge. Zala ekimelo na biso. Oh Seigneur Jésus-Christ, Oh kolo Yesu Kristo. sois notre bouclier. Zala ngupa na biso. Oh Seigneur Jésus-Christ, Oh kolo Yesu Kristo. sois notre rempart. Zala esika wapi biso tokobombama. Oh Seigneur Jésus-Christ, Kolo Yesu Kristo. sois notre forteresse. Zala ndako biso tokoba na Et kobombama. partout dans nos sièges, on t'acclame, Seigneur. Pe na bisika nyonso na mokili Car c'est mobimba. toi qui vas nous protéger. Po ete yo koba na Car kobatela c'est toi qui biso. vas nous garder Yo koba na kobatela biso. contre toute attaque de l'ennemi. Na bitumba nyonso ya satana yo kobatela biso yango tozobetela yo maboko. Pour l'an 2026, Mpo na mobu ya sika oyo ya 2026, Éternel, kolo daigne accepter toutes les offrandes de tes enfants dans tous nos sièges à travers le monde. ndima mabonza nyonso bana na yo bakopesa yo na bibonga na biso nyonso na mokili mobimba. Éternel, daigne accepter Yawe na bibele nos dîmes, ndima oyo ezali nos lokola nzomi na biso. prémices, Oyo ya liboso nos biso libéralités. oyo tokopesa Daigne yo. les accepter. Tata ndima Et yango nous disons Amen. mpe tolobi amen. Alléluia. Soko lobi Amen ndenge sengeli. Si tu dis amen convenablement, L'Éternel va accepter, Yawe akweba na kondima va agréer akondima tout ce que tu lui donneras nyonso akopesa à ye partir de ce 1er janvier ebandaka na 1er janvier oyo jusqu'au 31 décembre 2026. kino na 31 décembre 2026 nzambe akobanda ndima. Éternel, Yawe na bibele bien agréé ya solo ndima mpenza toutes nos actions de grâce mababonza na biso que nous allons donner oyo tokoba na kopesa pendant cette année. na mobu oyo Et ton 2026. peuple dit Amen. libotano bazoloba amen. Et nous t'acclamons avec action de grâce. yango tozopetela maboko kozongisa matondi epai na yo. Et voilà, wana eza bongo mateya ya année oyo 2026 ndenge wapi totali papa Alain Olangi ate mpona kosolola na bandeko oyo baza na kati ya koyimayima mpona makambo etali eglise ya boye na kati ya koyimayima. Soki totali bien bandeko oyo bakosala badéclaration oyo bakolela mingi bakolelaka mpona mwakantuku bianza mpona baresponsabilité wana boye na boye tout ça bango bazozwa boye na boye. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Surtout que bon ndenge na biso ko basadilanga ko badilanga ko bamelelanga maza makios ezalaka ndenge wana. OK, moteti nguba batalaka na monoko na ete tanga ko teta nguba ko teta nguba soka teti ka Q mwambu mekoti. Ateti mwa Q mwambu mekoti. Ateti yabaka moto ya tete kango babatala ke na monoko te tout complètement si oza na kati ya cuisine soka za kolamba kotate po muke na meka na mwa soupe na komeka soupe azuma lipeka soso akati ale na komeka azuma kingo akati ale na tango ekoma
Alors nani koloba boye na bandeko o boza na kati ya koyima. Tangu papa na mama bazalaki na bomoi, papa na mama olangi to bando koteka pe à leurs âmes. Bien na koloba pe à leurs âmes te suto lebi to solaka neti bazana bomoi. Tangu papa na mama olangi bazalaki na bomoi, bango ba formaki bongo penza bana. Po balingaki ete basalela liloba nzambe oyo elobi Bible elobi, moi et ma maison serviront l'Éternel. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Maman Olang n'a jamais eu honte de parler de ses enfants parce que ses enfants n'avaient pas encore accepté son Dieu, le Dieu de maman Olangi à l'époque. Bazabano bazwaki maman Moutou, mais elle a toujours parlé en bien ou en mal de ses propres enfants. Elle a toujours donné les exemples de ses enfants. Nulle part, la maman Olang avait dit que moi, mes enfants, ils sont parfaits. Non, elle n'avait jamais dit ça. Elle disait toujours, les enfants m'ont pris la tête, les enfants n'ont pas voulu me suivre. Quand j'ai commencé le ministère, j'ai prêché aux enfants, les enfants m'ont donné mal à la tête. David était en Europe, David faisait des choses qui ne me plaisaient pas. Et Alain aussi, il était patati patata. Et quand on va à Axa, elle est têtue, c'est une femme têtue. Axa n'écoute pas. Quand je parle là, Axa n'écoute pas. Les enfants n'écoutaient pas. Les enfants ne m'écoutaient pas. Les enfants ne soutiennent pas le ministère. Et moi, abandaki koloba abombaka yango te abandaka koloba pona bana, mais il y a toujours un changement. Mutu a changé te na vie ezali kaka nzambe yango toyembaka Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même. Kaka yende a changé te, mais bato mokili ba changeaka. Moyibi akotaka na Yesu Masia na kati ya lola, mutu azalaka moyibi. O azalaka moyibi mwivi. Ozalaka mwivi moyibi akotaka na Yesu na kati ya lola po andimelaka Christ comme son Seigneur et Sauveur. Ya mwana akotaka na kati ya akotaka na lola. Muto akoki kozala mabe. Muto akoki kozala sana makambe. Bible yango mozolo bana biso te boya epa na ngai ndenge bozali, mais ne demeurez pas dans le péché. Venez tel que vous êtes, mais ne demeurez pas. Il faut beau changer bizalelina nabino. Oza mosumuki, oza mutamasumu, oza moyibi, ozali ndumba lokola Marie de Magdala. Marie de Magdala, oko swa Yesu mai na suki, na maya misu, bozo oka ndenge bozolango. Ozali ndumba. Mais tango son dimeli, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois changer ton comportement, ta façon d'habiller, même ta coiffure, tout doit changer. Tu sais que dans ta vie, tu étais là seulement pour aimer le mari d'autrui, les femmes d'autrui, parce que quand on parle il n'y a pas que les femmes qui aiment le mari d'autrui, il y a aussi les hommes qui aiment aussi les femmes d'autrui. Il y a les hommes qui commettent l'impudicité avec aussi les femmes d'autrui, tout comme les femmes aussi commettent des péchés d'impudicité avec les hommes d'autrui, c'est vice-versa. Maman Olang, elle a prêché, elle a dit qu'il ne faut jamais être une deuxième femme. Alléluia. Amen. Elle est dit amen là où vous êtes. Lelo batu batelemi mingi, papa le, mais tangu ba parents bazalaki azalaki wana abandaki koteya. Moussousou balobi, ce n'était pas le préféré de maman Olangi. Maman Olangi avait toujours voulu que son deuxième fils prenne la place. Moi, l'ami balé azwa et sikawana. Mais papa atali likolo, atali nase habitin, le petit ne peut jamais. Le petit frère ne peut pas dominer le grand frère. Les droits des nés existent. Et tous les deux, ce sont les Olangi. Préféré à maman Balobe qui était Ezalaki Bongo David Olangi. Préféré à papa Ezalaki Bongo Alain Olangi. Yango wana papa Alain. Et puis Aza aîné de la famille. Ce qui totali na mabota joso mwana liboso nde azalaka mokonzi ya libota. Ezala papa azana bomo, ezala papa azala kukufa, papa tango azana bomo yavandisaka toujours bana ke votre frère aîné est votre comme papa, celui qui me remplace, que je sois en vie ou pas, c'est votre papa. Wana eza bomo éducation na biso ba bantu, mwana ya liboso
azalaka mokonzi ya famille mwana ya liboso azalaka bongo mfumu nkanda lelo bato bokotela bakosilika ndenge nini mpo na papa Alain aza kosala obe continuité ya mosala ya nzambe ntango akoteya awa akoloba bien soyez bénis que Dieu vous bénisse nzambe oyo bondimela ya papa na mama olangi ayoka losambo na bino. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Ba parents baza lisusu te bana basali continuité ya kosala nini ya kosala mosala ya nzambe parce que ba parents babundaki vraiment makasi pona bana na bango basala mosala ya nzambe oyo bango bandimelaki pona bana na bango basala mosala ya nzambe oyo bango bandimelaki. Et voilà lelo bana ngo pe bango nyonso bakio pe na nzela wana ya mosala ya nzambe moko te a BBC réputation ya papa na mama akoma momeli diamba moko te azosala kindumba na balabala moko te akomi moyibi non bango nyonso bazolanda obe nzela oyo papa na mama batikeli bango bato bazoloba okoloba ke mosala ya nzambe yango eza lokola nini te ya lokola boye te pona nini lokola papa aza te il faut que mwana na ye mais quand même soyons logiques honnêtes ce qui tozotala na France tovandaka awa ba magasin Leclerc ba héritier mutu bazosala continuité na yango ezalaka bongo depuis la nuit des temps ezalaka bongo. Même na politique totika nano oya biso ya Congo Ali Bongo azaki bongo mwana ya nani ya président Omar Bongo atali kelelo na kozala te mboke kotika na maboko ya mwana pourquoi mboke etika ya mwana parce que mwana pas za na kati ya politique mboke etika na maboko depuis la nuit de temps ça a toujours été comme ça, il y a rien de nouveau sur la terre, rien. Tout le monde a abandonné qu'on a besoin de Brazzaville. Bango pe babunda na kapona président actuel. Oh, le quoi, il peut oser la tête, azo préparé moi naye, azo préparé petit-fils naye, ça a toujours été comme ça. Bongo penza. Et pas la biso moko na Congo. Ceux qui peut-être maréchal, paix à son âme. Mobutu Sese Seko. Tango azaki na bon moy. Mais ni wa Mobutu. Azalaka secrétaire d'État. Azalaki kosala na kati ya gouvernement. Ceux qui peut-être ni wa kufaki avant papa te. Alingaki azala toujours na kati ya gouvernement. Peut-être angaki azala pour président de la République. Qui sait? Parce que maréchal alongwa kandenge alongwe la kawana. Soko akimaka mboka kokima te. Peut-être angaki a préparé ce qui nous azalaki nanu na bomoi. Angaki peut-être azala peu président. Toye komona tozo pesa ba exemple oya makambo o ezali o tozo mona ya ko tricher ya ko fonder te. Nena baka du vrai du vécu du quotidien yango yo. Kabila le père tangoye a bengani maréchal na pouvoir. Tango ya zimboka après liwana ye bacheli bisona ni na pouvoir. Kabila fils babilo kola papa ke yi mwana sala nini continuité ya bokonzi. Kabila fils pa vandi wa Mulumba Tshisekedi abunda bunda azo pouvoir te mais le kola zaki pe na oyo ya yepe mwana mobali. Tant pe Kabila le fils atiki pouvoir yanga na tikaki na ye na bitumba te na pete atiki na ye pouvoir ke nga na tiki mais le kola pe na zo tika boy ezali pe na ndeko mobali oyo papa na ya bundaka makasi pona mboka mais le kola papa akomaki mokonzi te bokonzi ekene na maboko ya Fachibe mukontombolu be tombaka jabe ganya les tozana Fachibe ton Fachibe le président Félix Antoine Tshisekedi c'est le fils de Tshisekedi wa Mulumba, c'est comme ça.
aza mpe na mwana mobali Anthony Tshisekedi azali soki mpe lelo Anthony Tshisekedi akoti mpe na makambo omona mpe lobi Anthony Tshisekedi asali nini. C'est comme ça papa edi na bala mpona ye eleka ndenge nini eloko akokamwa ezali te ya sika na sa moi oyo eza te oyo mpe etikali mpona kokamba etonga ezali bongo mwana ya papa na mama Olangi oyo atikali mpona kokamba etonga ce qui est normal aza mpe kokamba etonga malamu aza kokamba yango mabe te azokamba yango mpe malamu azotambola sur le pas de papa na mama Olangi po ye moko ayebiki papa bandeki kolinga boye mama bandeki kolinga boye sikoyo oyo nyonso boza koloba tuba pourquoi po boyebiki changement moko ekozala wana te lelo bokomi kotuka na kotuka koloba na koloba yango ndeko o mama abengaki nga alobi te mama nga naza moto ya ministère me makambo ezoleka na ministère ezosepelisa ngai te moyen naloba eza te mama Nitu nga nayepa na yo ata yosala nini omeka ata koloba voilà pourquoi nga naye na liboso bino mpona kolobela bino ke eloko ya sika na sa moi oyo ezali te ce n'est pas que papa Alain Olangi awuti kuna na boîte de nuit azalaki to na azosaka na boîte de nuit omoniki moluba na bi boîte de nuit moluba tazoloba lingala bien mais côté moko kaka fa gafe moluba tazoloba lingala malamu côté moko fa gafe kaka côté moko il faut kaka mona kaka ka moi gafe côté pour comprendre ya faute na ngati za faute ya ekolo faute na ngati ya faute ya ekolo voilà auti na boîte de nuit azalaki wana tango baboti bana bomoyi azape kokamba lingomba malamu tel père tel fils n'est-ce pas mindele mutu baloba bongo tel père tel fils tel père tel fils alors natchana no mwa moke wana to mona lisusu papa na biso papa Alain boyebi ke adoration na combat spirituel ezalaka mpenza adoration totomboli kombo na yo totomboli totomboli kombo na yo batakanda bamona motema pasi bon. Oui, papa Olangi azalaki avant te ya adoration. Na moni pe papa Gipe akoti kaka na papa Alain pe akoti kaka pa na eloko yango. Yahweh, na yakobuma melayo. Mosala bolamwe, na yakobuma melayo. Liboso na yo na busani. Na yakobuma melayo. Maboko na ngana tomboli papa. Na yakobuma melayo. Yebaya. Sopi motema na ngana yo Wesela chomo nzambe Wesela bolamu ngana tatola bonzambe na yo Bonzambe na yo papa Na masoseli na sopi motema na ngana yo nzambe Osuya koka mwanzambe na mama Olomoli kalala na mama na nga yo pesi esengo Sambalona na kiti na yo Yahweh Libosona yo Na pusani ngabe Tala maboko na nga mwana na chopoli Sina la connaissance ya bolamo na yo Yahweh, Yahweh, Yahweh Sina la connaissance ya bolamo na yo Na ye
liboso na yo papa nasema motema nzambe na mama maboko na nga mwana na tomoli sinya rekonesasa bolamu na yo nzambe na mawa papa sema baba yo baba sina na mwingine kama wewe sioni mwingine sioni mwingine kama wewe sioni mwingine kama wewe sioni mwingine wa kufanana na sioni mwingine wa kufanana sioni mwingine chuni mwingine baba sioni mwingine kama wewe Bwana yawe baba mimi sioni mwingine wa kufanana nawe baba mbele yako nainama mikono yangu nainua tena sema baba yo sema baba sioni mwingine wa kufanana nawe baba sioni mwingine wa kufanana nawe baba mimi sioni mwingine kama wewe Bwana sioni mwingine kama wewe Bwana Yesu wangu mimi sioni mwingine wa kufanana nawe Bwana Bwana nainama mikono yangu pekee nainua mimi mbele yako Bwana Yesu nainama mikono yangu nainua mimi sema tena baba yo wasalama baba sema baba yo baba yo sema tena baba yo mbele yako mikono yangu Bwana Yesu nainua haleluya hosana haleluya hosana na Yahweh Yahweh na mama tu es bon pour moi Shiloh tu es bon pour moi ce soir tu es bon pour moi Yahweh tu es bon pour moi Yahweh tu es bon pour moi papa tu es bon pour moi mon ami Yahweh tu es bon pour moi à qui pourrais-je te comparer tu es bon pour moi à qui pourrais-je te comparer tu es bon pour moi mon ami 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 wana toza kokende toza kotala be toza kotala bandeko nde tokoloba awa ndenge na koloba na bino awa bandeko na ngai
soki mutu oza na bomoto na yo na mayele na yo na esika nango yeba ete mutu moko te oyo akoki kozala ke lingombe ezali bazwa responsabilité bapesa yango na corps étranger. Donc corps étranger eza lokola mwana ya molimo tant que mwana biologique azali bakopesa yango na mwana oyo aza biologique. Maintenant bana ya molimo nde bokoki kosangana bongo na ndeko oyo azali mwana aza biologique. Bino ba oyo bozali bandeko ya molimo bosangani nde esika moko bobanda kotravaille ensemble. Comme on dit, l'union fait la force. Bosangani bobandi nde kosala nini mosala esika moko. Pamba te soki to kotala bato ba ko wele esika wana esika wana ya azali bokotala bo mwa kantu kubianza. Siko boyaki kosalela nzambe to boyaki kotala bomengo. Boyaki kosalela nzambe to boyaki kotala mbongo. Ngana poser na question. Est-ce que boyaki kosalela nzambe to boyaki ko luka bomengo? Bon, en attendant na tshela bino na mwa muke papa Alain ndinga ko solola ka totala mwa muke papa Alain ndinga o solola ngana bino to vandi to kota ndini papa Alain ako solola. OK bandi ko nanga. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur toi mon bien-aimé. Molili mokokonzo te molingami. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur toi, ma soeur. Molili mokokonza seko na seko te yo molingami. Les ténèbres ne régneront pas sur toi, mon frère. Molili mokokonza seko na seko te yo ndeko na mobali. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur toi, mon bien-aimé. Molili mokokonzo te molingami. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur toi, ma soeur. Molili mokokonza seko na seko te yo molingami. Les ténèbres ne régneront pas sur toi, mon frère. Molili mokokonza seko na seko te yo ndeko na mobali. Yahweh, na Yakobo mamelayo, Bosalia bolamue, na Yakobo mamelayo, liboso na yo na busani, na Yakobo mamelayo, maboko na ngana tomboli papa, na Yakobo mamelayo, yebaya. Sopi monte manangana yo Mwesela chomo zwane Mwesela bora mungana tato la bonsambe na yo Bonsambe na yo papa Namasho sali na sopi monte manangana yo zambe Osiga koka mwanzambe na mamo Olamali kalala na mama nanga yo pesi esemo Sambalona na kiti na yo Yahweh liboso na yo na pusani ngabe tala maboko na nga mwana na chokoli sina la connaissance ya bolamo na yo Yahweh 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 sina la connaissance ya bolamo na yo na ye connaissance na poko ya lelo liboso na yo papa nasema motema nzambe na mama maboko na nga mwana na tomoli sinya reconnaissance ya bolamo na yo nzambe na mawa papa sema baba yo Sioni mwingine kama wewe, sioni mwingine kama wewe, sioni mwingine wa kufanana, sioni mwingine wa kufanana, sioni mwingine
Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Yahweh na mama. Tu es bon pour moi, Shiloh. Tu es bon pour moi ce soir. Tu es bon pour moi, Yahweh. Tu es bon pour moi, Yahweh. Tu es bon pour moi, Papa. Tu es bon pour moi, mon ami, Yahweh. Tu es bon pour moi. À qui pourrais-je te comparer? Tu es bon pour moi. À qui pourrais-je te comparer? soki baoyi bamonaka bazomona siko makambo ekoleka na nsima na kati ya lingomba na baoyo bazalaki babras droit ya papa mpe mama komona ndenge bakobundisela bango bana oyo apeke molimo moto osala nini eza kolela. De toute façon mambo ya trahison depuis la nuit de temps ça a toujours existé ya sika eza nango te. Kasi yo moto so osoyebi liloba nzambe otali makambo olobi makambo oyo eza makambo moko eza normal. Eza normal. Nde Bible oyo oyo lingi basala ote kosala mpe moninga te. Ya ndenge moyo moto ozotala nga lelo soko oza na lingomba na yo okoprepare mwana na yo okoprepare mwana ya voisin te okoprepare nde oyo ya yo eza bongo okoprepare mwana na yo. Bana nzambe bavandaka bana nzambe basololaka likambo ezali bovandi bosololi komona lingomba munene boy musala munene oyo mama olangi asali mikili na mikili nyonso partout ba ministère ezali partout. Soki réellement soki ezalaki ke batu bandimelaki nzambe na ye te basepelaki na ministère wana te balingaki kotonda na kati ya ministère wana te ndenge batonda. Soki batonda bongo na kati ya ministère pamba te mateya oyo ateyaki esepelisaki bango. Awa lokwa navandaki na makambo ya papa na biso Alain na kozonga po ete kosoba makambo muke ya mama olangia ya ona kozongela na ba témoignage ozokoloba par rapport na ye na wakotalisa bino ke mutu akoki kosala témoignage ya malamu mutu akoki mpe kosala témoignage ya mabe ya malamu ekoki kozala ya mabe mpe ekoki kozala. Mais na bato oyo nyonso bwana kati ya CFMC oyo yo moko oza convaincu ke okota wana ozwa mateya malamu oyo esala yo mpe pambola libota ti lelo boye demere na yo vanda na yo soko oyebi ke mama olenge atikaka yo wana soki motema no eza kaka vanda na yo. Bandeko oyo boza kosala koloba tuba ya kosala ezali olia kokende kotongaka papa ya Alain de gauche à droite kobenga bato ya koto opona nini totikaka Alain. Non, faut totelemela Alain, on doit le combattre, on doit faire ceci, on doit faire tant que boza ba intellectuel eloko malamu kosala ezali ke eloko oyo bino bozomona ke otambola malamu te so bamoni mosala ezokende bien te bokoki kozwa kaka papa Alain bobi papa tovanda nano atosolola biso tomoni ndenge okokamba lingomba ezokende bozokende vision ya papa na mama ezalaki boye te mpona kotambola na vision ya papa na mama malamu totambola boye l'union fait la force aza mpe moto akoyoka ke makambo mpe balobi bana raison mais tobosa na pete ke mutu tango akoma responsable ya eloko akoki kotambola kaka na ndenge akutelaki yango te. Par exemple pasteur Moïse Mbiye tango papa Mbiye azalaki na bomoi tango papa Mbiye ye moko apôtre Mbiye tango azalaki kokamba cité Bethel tango abandaki kokamba cité Bethel mwasi azalaki kokota na kati ya cité Bethel na pantalon te mwasi abandaki kokota cité Bethel suki polele te. Mais tango atiki etonga na maboko ya pasteur Moïse Mbiye tolérance soko olata pantalon lata soko okanga kitambala okanga soko okanga te tika suki na opolele bato bakomi kotonga ye. Mais non, papa lakisaki boye te tango papa ezalaki boye te lokola makambo ngo bayokaka pe ponde tolo babo bakoyoka bayokaka batalaka bayokaka et comme la pasteur Moïse Mbiye ke yo bebisi etonga basi commence ba pantako pe ba ba forme mama eke na mama po ba nzoto kokana te nzoto kokana te ana nzoto mususu e kangi liputa yo moko tal buchu te na lo bate buchu
po batu mingi balata maputa lelo batiaka butu mona tie butu po liputa ezwa forme. Je n'accuse personne na lobi kaka po na omona ande butu ndenge tekamaka na ndenge osakana te okomona po na mona ki mwana biso mo bakanginga babutu na ngai bakanginga babutu na ngai na aéroport o butu soko chango lati liputa bongisa liputa o batiaka ngo bayebi ndenge bongisa okomona mwasi na ba forme lati penza forme nyoso penza ko etikali atie solo ko mwa muke bona betsa pasteur libaku pasteur Moïse bi pa mteme malgré ba betsa ke ba mabakwane mako isa makate o mona yona lati sko talaka talanga boye o talaka kuna bataille bana basi ba sepela ba pasteur atike biso liberté to lata ndenge to lingi o lati mo chemise mo likolo taille etikali monana tout ça boye na boye pasteur Moïse bi etango komela ki na matoi na yebi ka bato songi ba okata ba otindela ye tanga koma ki na matoi ke ndenge nini yo tiki bato bandola ta ba pantalon na église papa mbi ati apôtre et moi tiki ki ma boye te hey ye pas une réponse te alobi maman nanga zo bela makolo maman nanga koma ki na ba poids ebele médecin lobi fo maman nanga sala sport sikoyo maman ke ndo sa sport na liputa na nzoto te po asala sport fa ta nini kola loko na mona ki maman la ti kola po asala sport po suki ala kola ta ko sala na liputa ndenge ni loko maman zo la ta kola na ye abakisi liputa na ye likolo azo sala sport ngape na moni akwa bona ibsa bato ke bala taka libala ta kola te ou bien bala ta pantalon te moto ala ta ndenge aza ko se sentir à l'aise de toutes les façons nzamba atala kanini motema après cette explication bon est-ce que explication to boya yango te to ndimi na nango ke na salle de sport na robe o ça non eza na ba tennis o bato ke na salle de sport to batelemela ki makasi ndeni atiki bato bandola ta ba kola bandola ta ba pantalon pokuna ezaki poko taka liputa maximum robe maximum jupe maximum ezaka tina cheville mais pas ça bi ola mais c'est na posa ko mona pe moi yana posa ko mona botika na maka mwana mutu asala libre ala tenenge alingi. Vous voyez un peu sikoy est-ce que passer Moïse mbi azolanda à la lettre ndenge apôtre mbi abande ko sala non makambo changeaka ye pe amemi lingomba me abakisi mwa pilipili na mungwa na ye tout qu'on peut à papa alenga zawana oui akoiko bakisa pe mwa pilipili na mwa mungwa maman zakana ba vena jeune à 21 jours bon ngala chango 15 jours nyoso zakaka jeûne de prière o azana bonne compréhension comprendre o ya comprendre pe été etali pe ngaite so comprendre te tali émission 2-3 fois o tali émission 2 ou tali 3 fois pour ça dire on comprendre le message nini o na nango na yana message mo ya kimia ya koloba que bandeko oyo bozali na kati ya lingomba oyo bobandaki kozala na mama na papa oyo bozomona ke ta musu makambo oyo papa Alain akosalaka bo sepela nango te botika koloba parce que bandimi bakana songi mundimi benga ta benga ko songi bo vandisi ndeko na bino ya mobali bolobi to tambola boye te to tambola boye papa na mama balakisaki biso boye te balakisaki biso boye ye pe so habite ngapi na bakisa mo touche na nga mo pilipili na mo mungwa botali mo pilipili na mo mungwa na bakisi est-ce que bato bayambi yango malamu to baboyi yango le dialogue est très important waza amateur koyoka ayoka que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkarusa kumuna. Zamba nibeshane bana betu bonne journée. Bipopo yangwana. Nazozungi la buna poeta oselikambu ya mama. Olangi ndenge nini. Akabola mabota. Ndenge nini. Bana bakoma bashege. Ndenge nini. Donc tozonga tout à l'heure poto yako. Solola na kombo ya mama Elisabeth Olangi. Osho.